Sena moto balingaka maloba bolingo balobaka sena moto balingaka ye tendresse bapesaka sena moto balovaka nga nalova yo oh c'est news news ya bien ezala banzembo ya bien news ya bien ezala ba message ya bien news ya bien ezala ba image ya bien ndeka bozwanga awa c'est news véritable émission na bino tout à ce moment émission Bouchara Matoyi, boyoka message bien. Il y a artiste congolais nyonso. Il y a Afrique Mobimba quoi. C'est El News, c'est le meilleur. C'est El News et l'équipe à Bango. Nulle part ailleurs. C'est El News Kano na Kano. El Moridia. Dia. Mbote na bino balandi ya CN News TV partout dans le monde ndenge kaka topesa kabino elengi lelo lisusu tozopesa bino ndenge kaka bosepelaka moi c'est temps c'est classique quoi chaîne na bino CN News TV ya yemoko Christelle Lupungu la patronne à l'uranium de la presse lelo vraiment tomemeli bino invité moko ba porte-parole ya Ferregola. Il y a encore biso ba nouvelle o ba uti nango tourner na Angola et puis a rebete la biso li solo et album na bango kala mingi te abete biso ba komi wapi na niveau ya studio. Merci beaucoup. Bonjour Cristiano. Ouais, bonjour. Bon lelo toyo tuna yo par rapport à tourner ou les kaki na Angola. Vous savez déjà combien de temps n'a pas fait Ferregola? Ouais, pas Ferregola ni Kaboloni na mon boss. Moto ya mon papa social. Papa pe sarabana vie. Donc, on a totalisé déjà une année. Ah ouais, une année déjà. Merci beaucoup. J'espère que Bisso aura une mange des solo là à la place. Tout ça là un débat inutile la TV que les cocos ça inutile. J'espère que les fanatiques ba monaki premier concert na Bisso en Angola pour battre ça là on a fait un niveau ba Michael Jackson. Et donc ba descendre ba Michael Jackson en Afrique. Il y a le lot. Ça va faire rigoler. On a un niveau à concert en Angola, ils mangent des alaki. Na l'équipe na battu ya ba consulter qui YouTube, ba mon a niveau podium mais beaucoup ni mbule bandi et ba fanatique ba bolongo. Mon ba scandale wana rolo banini, ba fanatique tant ba bolongo place il risque ba trouver quelque chose de bon. Et on qui kanga ki bango ba vanda wana. Ba vandi ba zeli timbule sili ba bika faire rigoler beta concert et au sengate que tout bandi la concert pour ba caméra zalaki wana donc podium mais boukani même donc on a évité ceux qui n'ont soit ça mamba bon on a bangola par-ci par-là ceux qui fait rigolater on a évité. Bobeti déjà combien de place Bokene en Angola Bobeti ka place moko bien botambola qui un peu na Angola wana. Oui na Angola vraiment to tamboli fort to beti na Lukapa to beti na Dundo to beti na Njazi to beti na Luanda. Donc to tamboli vraiment to tamboli place tout okenda ki ba fanatique bazala ki jamais déci pour l'Afrique au faut mutaye mbela bino ba concert ebele bongo na ba Angola wana pe a futete vous be bakete vous tikala identique se fait rigola au monique même producteur Jules Sana akoka ko tikete za camarade n'était za juste compte za mamba donné donc il y a pesaka aye ba ke faut récupérer. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Par là, vous savez, ok, tourner les cas qui n'ont bien. Kolobate, mais zabongo. Kolobate, zabongo. Les fanatiques, ils déjà au courant. Beaucoup de gens na fabrication kuna, mais si vous que donc il y a kuna ma bien. Tes petits frères nabiso, azaki un peu poli. Donc ton boss qui va tirer que tout en attaque jour monté à concert. Il fallait bêta mais tellement biso là qui dimanche à côté ça le place lion zate place éléphant zate. Asina qui a prolongé concert na et on a trouvé que c'est normal pour au fur et à mesure pas de bêta musique qui nous a souvent comme un niveau va faire rigoler mais baba toujours respectons les gens qui ont vécu. Ouais, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Mais si biso ka baninga bino bazolo ba ke bokene na bino Angola te bozaki na bino juste kana lufu. Donc bokoma na bino Angola te boye boko si biso ke bozali na Angola nzo na bosuka na bino la lufu. Orchestre tambo na jet privé na Angola plus de 7 provinces ezaka ya biso Ferregola. Ba ma mususu to ninga koloba ngote ka potoloba. To ninga koloba ngote ka potoloba. Pourtant to beta concert biso to loba na image na biso ya ka tout moment na YouTube so côté même na page na Facebook au moins toujours publier toujours ba image ba concert ya ba pays ya ba so biso to ko sa bo internet eta la monde entier bo ba to ba na Angola moté ki komba vanti biso to beta musique ya lokuta te to kende États-Unis devait le terrain 6 000 to KTT donc biso c'est un peu ça donc biso to réaliser auto loba
eza te ke tokende boyo tolelo biso foto koma isor lo biso foto koma Jackie Chanté biso ndule tili fobo odemba tili fobo, c'est un peu ça. Ok, merci Bozaki vraiment na Angola. Tolito yeba vraiment qu'est-ce qui passe vraiment entre un Ferré na Kofi? Yebisa biso nini vraiment ezoleka o tozo yoka yoka nini ezoleka vraiment? Ferré gola na bengaki millionnaire ya ta moderne. Donc rien à voir, grand prêtre Quadracoraman, Kofi Central, ça patron. Na quoi na mais tout à niveau ya makamune comme Kendele, ceux qui le Maradona bi à rejoindre Messi. Mais ça on dit mata PC espace à l'écaille. Donc mais ça ko contrer na ki Messi na mamba musique et ça ko la balle. Biso ton to agresser total até oh nani. Okoza benga ba kombona na tout temps. Si kono yebisi selo ni elekate entre Ferré na Kofi. Kasi on a kende na c'est ça question. Kombona na tout temps za grand prêtre na quoi na Ferré ko la tane loko wela na mutute. Pour benga ka na quartier latin a signer un contrat. Et ça la matin ba mission tout congolais. Ba benga pas leader mo quelconque au signer contrat il y a une année. A pesi paquet na on est ça la marque pas ba joueur. Faut ça Cristiano, faut ça Messi. Sur la musique, faut ça la faire rigoler. Donc tout ça l'autre trouver la net. Tout ça l'autre trouver la net. Ok, merci beaucoup za l'autre trouver la net mais biso to yoki ke Kirikou ka bino ka mutu bimisa bo pesa pe place moko yemba dérangement abwaka. Mais bino ka mutu po longwe akepa Kofi bolobi ke aza voix mabe aza faux animateur. Et ça vraiment tu éviter ce drôle le bani pour moi wana. Bon, alors ça non vient mon ango, à continuer sa vie na ba combo ba tout. Beta na dérangement. Mais beta na dérangement, ça qui toto ça la dérangement, to beto pesa mutu tout chance, au chege, to peso chance. Au fazer to peso liboma, to peso chance. Artiste fait le thème ça papa social. Atel que to kotika mwana utaki na koyiba, to kotinde te na kuluna, tandis que lingi musique. To pesa chance. Elonge sokwama, azwa kecha sika. Azwa bodia sika mais bana ngo tellement ba comprendre na marambuté ndo monique place mususu bazo mone soki neni poka uti pas faire rigolo mais biso to ça on a cadre ONG tozo aider to ko ninga to tinda ba fazer tellement mutalingi musique aza mo mke to moni vine un peu misi to ko aider azwa ma para vito la kisango mais ko na yebité tellement mutabalabala zaka mutabalabala yanga ko luka batabalabala basali sanga na bango. Merci. Kirikou a commis déclaré ba cri na il paraît que Bercy a commis bois kango. Nous sommes des jalousie mal placée. Mais oyebi que Bercy a na ba crité. Non oyeba Bercy a na ba crité na zo nso Bercy pas Félix Oazé. Nous na mbini ça ba to pesa na sibal. Nous na ça ba to baliara matembele. Atana blo on est bela sala et le loya pe wenge maison mère. Akenda ka buka kyango temaza pion na biso. Azongi lisu na orchestre ni yemta bisa batu kibombanda siko na ebité siko muto tangi komona on comparer na e abinisa so na keno sou Bercy faut taki niveau mona ba Bill Clinton c'est dérangement binisa na binoté donc vous avez dessiné na dérangement bien sûr que oui tout ça la dessiné mais boss na loba on la un peu dessiné dérangement et ça musique ya bon même ba Bouba et la bango so la ni histoire la fouine et la bango ba histoire ba birmen et la rabango oko album mon na no PPC to betel o sen signer les PPC to betel album bekangi na benga ngo mudelo ko ya ko soulager dérangement za 4 minutes c'est ben ba réalité n'era pas ba prêtre tout yango mon qui artiste faire go la zo progresser pas zo comprendre marambo na tout tema to ngato aider bon na ninga ONG simbagité mais mbala sima question ko tsaka Bercy mon na ba bana wana faut tsaka na ba Bill Clinton faut tsaka na ba niveau wana faut tsaka na ba niveau wana. Mais on a comparé Bercy na Bill Clinton. Il va comparer pour Bill Clinton à vraiment ya banda kala vraiment à ba niveau mo na ba Bercy té. Pour Bill Clinton ça patron na mta recruter bango. So patron na ngazo ka idi wenge maison mère ça la maté peut-être bango balinga ba za misé na habité so linga ba za misé ba orchestre ni. Patron na ngam sala ki ke azwa bango apesa bango chance wana azwa idée ba kesa la maison mère na ba venaye ba vensone ba sani maison mère ba benda ba recruter ba Bill et ce qui fait rigola azwa ka likani so na teke ba sala maison mère il y a linga ka zala
le thème y est personne qui manque ba misé orchestre va faire rigoler ba sala ka maison mère voilà comme leader Kertisu kayem tandaro yokana ndenge pe siko Bercy moi na pas un musicien ya fait rigoler et on montre que tout ça bon niveau moko. Merci beaucoup. Ce que le tolito y ba Cristiano ndo y bisi biso ba réponse na so pesi biso album na bino vraiment comme na niveau nini. Ouais, album na biso fato bimisa ngoko déjà. Les abisso te ba fanatique ba condamner biso te po contrat wana yango zo ko tambongo. Yango to lolinga to produire na album to bimisa. Album to sa suma na ba petit formaté. To sali makambo ya minene makazi. Pe bazo tika biso te tozo kendaka susu to kebeta susu Dubai, Tanzanie, Kenya, nyonso nezo biso temps. Ba Uganda zo zela biso. Ba Canada zo zela biso. Baninga ba ke États-Unis bino ka boyo to yo kaka sango baninga ba ke ba États-Unis mais bino tisiko to ka Angola, Kenya bo ke États-Unis journée. Biso États-Unis sali bien ndenge yango monike na pesi venant Nzambe merci pour Donald Trump a esco ko boya mamba de veloterie. Les États-Unis ya biso jamais to routine ba mission ke boke beta de veloterie tout en simba na banini o arozo azuito mais ba to États-Unis moi 7 personnes 10 personnes té. Biso to États-Unis puis na photo ke biso tout. Il y a des VT chance lelo o to ebi ke ba mission misuku na ba voyage raté. Po yelo ngini na de veloterie zo simba té. Yo moni ke to ben non baninga bango wana moni ke balaki de quand Kamaro biso tozo kende 150 biso tozo kende 300 comment on comme que leader hôtel leader anga qui ka vacances mais longo Cristiano skobo ozo chrétien wera fali pour fali kamita uto ke États-Unis wana chrétien nani rien à voir na ba kombo no tangi nazana problème ya roloba na bango te pour nazana te pour no sala bango promotion na ba réalité on moni que leader comme hôtel leader a kuna leader azoko ma Brice leader azoko ma Jackie leader azoko manani bato bazo comprendre nini tozo luka na musique congolaise nini tozo luka na musique congolaise na ebité so pona ni biso tozo na besoin au demba et récupérer place nango ba père na biso bazo komanda ba 70 ans akuye boti boy azo koka même pas kokoma na piste faire rigoler beti manix saison c'est ba papa na piste musique na biso surtout aux États-Unis faut qu'il y ait plus de 30 personnes. Biso toko qui n'est 10 personnes te quand que tous orchestre nene faut que ça ni playback biso photo qui n'est pas bêtise sur le stade moya nene na Miami ba bêtise sur Washington ba bêtise sur Chicago ba bêtise sur Atlanta donc to beta na stade nene toko qui ça musique était sentiment toko comme ba photographe te et na ba leader rebelle bon mon pe kuna ba comme ba chroniqueur Monica Moutaba Tazoleka. Mais c'est qui ngani que nous ne suis avec, mais c'est qui ngani tout n'a habité. Ferregola a gardera place n'étant que leader partout à Kenya. À Kenya. Ceux qui sont en star moi à Kenya, il faut y avoir Ferregola. Surtout aux États-Unis, il faut que star wana ba yako Ferregola parce que basa niveau moko. Pour ça ba temi suba panzana Ferregola ana so liwa. Asana voix mon angélique yanga miyebi oyaza to Québec États-Unis au kama pe bozonga boluka boto boki États-Unis combien de personnes ba Canada ngwana zo zela biso toujours respecter comme ça sur ba norme nango tout ça pressé pour artiste na 60 ans na ba 50 ans lisusu ya koyemba makasi na kisaso ozo comprendre place dans zo ki na marambongo na habité biso mamba États-Unis tout ça na procédé pour États-Unis kanga mité mutaye na fongo la aéroport azati. Merci beaucoup à tous qui ont porte-parole. Il y a Ferregola. Si on a là tout na, tous on a un peu sima. Nengo le baki que Ferregola, il y a une tout basta la maison mère. Biso te biwe rason. Est-ce que Ferregola, il y a comme cofondateur, il y a maison mère entendez. A comment te pose la bongo. Ezaka quand nengo le biwe na Ferregola za cofondateur, il y a maison mère. Nenge Vento naza, nenga Limbo naza. Ndeni, pour me coller, il y a orchestre na niwe rason. Si on a une histoire autour de la zone wapi. OK. Ba tata Mobiche, bi tata Mobiche baza ba cofondateur toujours à Wenge maison mère. Ba tata Mobiche, ceux qui leader fallait les affaires à la Dolph. Et ça juste vérité moi comment ça soit bien poli et comment ça soit ba teti. To linga suko lo ba mambo troté. Do loka ba so mambo ba zo ras. Ba zo kaka.
Ferregola azaka Ferregola. Azaka moto ya yambo. Merci beaucoup. Si son niveau album Kalaming, tu as un peu en retard pour ton moni déjà. Pour marcher pesa royine, ton moni, bah te belé, artiste congolais belé déjà bah bimisi. Est-ce que bozo banga te que étant roya, to bozo zela, baninga comme moi, na moi souka bah bimisa bilom, sous après ya bino bimisi pour bozo banga marcher za royinda et royem bah maté. Na limite que marcher za royinda, biso marcher za l'absurde royinda de. Moi faut ça là on pas jeune talent. Moi bah jeune talent bozo bima. Faut tout abonder marcher za royinda. Nous devons faire rigoler ce moment marcher za royinda bête album mais ça li 4 ans. Et zo l'ongaté marcher aux allées royinda ndene. Tu bête ba chanson le roi papi kake. Et pesa ba roi là ba po album. Chanson le roi papi kake. Et zo peser, et zo pimsa kilo album. Ozi Manix. Chipo qui cache man. Au niveau la chanson so qui teste au leli. Au leader azo loba na kati nzembo. Abi bano tigana na mokumba ya mwana na koboko la ndenge nini nakomi kondima na teka ta makala na okipe mombongo te mais makala ngona zoteka ma miso na lelaka na kombo ntango nyonso police ngo susu makala ezokoma muye ba client tout pe bakima ngai abi ndako etage ko tonga ndako etage etala kata ya masonte ba makambo wana bino bozo kata ko ka banzembo wana na ifo zo kata tango zo ka banzembo ozo comprendre ozo benga bango ba jeune talent ndenge ni tandis que bango nyonso baza bato ya 5e génération et plus pe en plus pe bango bazo beta musique tozo bina ezo sepelisa vraiment mokili na benga bango bongo eza ninga licholité ezaka mambo bato ya bi niveau na grandeur ba faire qui hérité wata Azali, Fabregas Azali, Deplique Azali, Robinho Azali, baza classe on a bien un petit à faire rigola. Ou à na wenge maison mère, o yana bango liboso. Yana bango liboso o azwaka bango, agada bango, abomba bango laksa bango musique. Pour y mutanda laksa bato musique comme na wenge maison mère. Baza ba petit na e, mais baza bazo bimisa na bango bazo luka ba évoluer ba progresser, c'est bien to encourager bango. Mais pas faire rigoler mon baba terre ko yinda wana bisoté biso va terre yindi la bisoté tout ça déjà likolo place tout chabar wana faut pas balongolon faut pas attendre mais ko attendre ko ba musala c'est un peu ça ce ko yeb c'est biso Cristiano na na RDC par ni porte-parole ni vraiment o ndimakati le lopeso fandi vraiment le bique on ya wana vraiment ça boulonné vraiment ya bien kondima ba tout c'est trop dynamique qui va porter parole tout ba salam sana vraiment bien. Bango tout basala na boulot na bango na ninga na bango ba tout basala boulot na bango mais ngai ndinga na sala boulot la ngana yebi o na zana yebi musana na ngai yo na banga te na affronta o singa na affronter tangela biso ta 5 ko tanga 5 ndeni ngana otanga ba komba ba to ata ngai bango da batanga ba komba na ba TV ba ba sula mam na ngai ke yo na otala te tant soupe na otala te mais so ba to ba otala fo ba komela ngana ba WhatsApp par ci par là quelqu'un ba solaire kombo no nga basola bakombo na ngata yo tanga kaka ifo yo pe batanga yo ko ndima te no zano yebi ke ndima mutu moko ko tanga epe kondima mutu kondima batu nandimi batu nyonso nandimi da batu nyonso yebi Sankara oui na yebi jena ngo sa musana musala ya sala na ngeza classe mo te il faut lugele ba ndeko ne ba sap aza classe na ngate il va avoir un niveau moins likolo donc yo na comme niveau nga za classe mo bo na pesa image mo bo nga na zo pesa cours na minute ya ba jeune porte-parole donc ba porte-parole ya tikité na linga suma na bango troté nga za ta moderne minute to na Android nga za le Android sikozo tengela ba Celitel o tengela nga lo ba benga nini ba CMS ba Sony Ericsson ancien modèle. On a une marque Android. La génération Moroté. Génération Moroté, c'est trop dingue dans la génération. On a la baille le canto. Vous venez de ready à Miss. Donc on a la génération. Donc on a vraiment la génération. Donc yo boya Sankara, vraiment mo kili mo bimbendi mara Sankara, yo boya e. Mo kili mo bimala mbonga na zo comporter bozo ko tsaka na mamba jeune wana pona nini. Ngana ko tra mamba. Est-ce pas ça vieux ya ba porte-parole nyonso. Vieux ba porte-parole ya bango ngana za kana ligne na ngai ngana ba maisha na bango ba nini na bango na zala raté.
ngana za na kwena ngai na tala ba tu nyoso na kwena bonga na kwena ngai ngana za binani mobwe. Merci beaucoup. Comme on a déjà vers la fin, on a vraiment programme, vraiment il y a groupe encore au Angola, comme déjà la kin. Est-ce que vous avez tourné en kin ou bien vous avez voyagé les sous-sous? Nakin awa tout ça vraiment la concerté pour le moment. Faut aussi ça va contrat dans tout album baby, ma fanatique va lembi. Album baby, on va travailler ça tellement belé mais. Album on est quand? Na ko pesa jour fixé na zape na date fixe, on peut ça 2016. Non, bon mais comme déjà 2017. De base il y a ce qu'on a 2017, ba recépé là. Ba recépé là bloc qui to ko faut attendre on a moto. Boli boyo ka ya on to bokela bon ingrédient. Le roi na obenga ngolo là. On est à l'eau ozolamba pondu mo ya bien ndoko ba lubo bio meka siko so pono comme na sebe ni nebi ba tutu ba zape mena da excité ba. Ezo ko lamba ndunda o misi solo muto be valeur à solo na ndunda tant de jeux meka bon PC déjà petit na posa ko lia asili sango kaka. Yango moni siko yo manix c'est le roi ba solo. Ezo ko la bagu ya bikolo ko pa ba lubo ezaka ndeti toucha nanda kala na matamba. Mon niveau sko damazane za extra pa ba luba. Ningi manix c'est ça na ba mitu ya ba fanatique tout ya ferego la ba fanatique de la bonne musique. Ningi manix c'est ça. Merci. Ba mongo ya kota ba roni ya sombo. Ezara bilo wakati ya sombo. Ba ta ba gemena. Et pas ba sheda love. Ezara misili. Ezara mi kongo ntsaki. Pas sheda love ntsaki. Pas ba oser rani. Pondu. Donc c'est aussi ça que tu Lubix. Donc arrobas pas la bango na vie tout ça ndenge mono. Biso za rapina fumbwa na likayabu ya pembe pa bayombe za lola. Pondu madesu. Pondu madesu na likamo ya mkeba tsaka pemeni wana ya fantasy pa ba ingénieur. Donc mambo za bien. Mambo za bien ba osepi là. Mambo za bien. OK, mais faire gola to bien na makamba ba featuring te. Ye pa koti masolo nga moni ke ye mo esimba te. To banda ba featuring kala, to ça ba featuring na ba ventoni. To banda ba wala za na maison mère. Que ça featuring. Mais tant combien ye moko. Oh, ça featuring déjà. Na wingi 4 featuring. Jibaza wana ozomona ba Didier Marcel ozomona ba zomona ba vena soto ba faire rigola. Ozomona bango tout. Si quand on est côté na biso, yon monika que toujours continuer toujours à lire wana. To banda ba featuring avant ba te ba comprendre en haut. To banda ba featuring kala. Merci beaucoup, vraiment comme on a vers la fin. Na pesimbo te ming et pas papa na biso MTP Pro papi sur la messe officielle cause ba gros bisous na yo na bosanité Djibol Mbala na bosanité Toussaint Lutangazo. Na bosanité Belna Yezi, ma sœur préférée quoi. Yé vraiment ya kati ya palais. Na bosanité Goloa Mayala, Gauthier Okito, yé n'aime pas simi ma solo ya ngope na obo na image eza grâce à lui. Merci beaucoup. La bosanité Megaboul la bisika za ba gros bisous na ye, garçon mon propre makasi. Bisika za vraiment yebi ko sepeli mingi. Cristiano tozonga moi mke mot de la fin na par rapport à ni makamne to solo le binini. Bon, mot de la fin pour l'émission Lilo. Les accords fanatiques, patienter. Basila, les padres, ni Kaboloni, na boss. Azoboaka. Qu'est-ce que j'avais dit? Na me orengokyo. Album le gotsa tout trouble. Mon colango bon mon éclipse sur bimangam na promettre pour nzamba bi qualité album moi. Nzamba bi na valeur nango. Na profiter. Bon, on a contacté Christian Foutou, le porte-parole du chef privé. Plus 243 89 42 53 521 plus 243 89 42 53 521 contactez on rejoint direct au bête comme il a WhatsApp Facebook partout Facebook au bête Cristiano Jardin de Play ou Christian Foot au monde on okoyi pe opesa mbote na ba fan na bino mobimba wana ubana bongo. Sheda Love, l'homme d'espèce sonnante et trébuchanté, l'homme qui paye en espèces, mon ami personnel. Il n'a rien nono pundu scram Maden Kinshasa. Baba solora batapoto, solora batapoto babi broken gabekam, papa na ragnolti.
bébé Android. Donc tu es sous on a Gelor Givoulé méga boule. J'aime mon bien. Tu es na Hervé Mbala Chief Mbala ya Severina Molo. Babi Hervé Mbala ya Chief Mbala ya Severina Molo. Babi Jeno Ebili Solo. Jeno Ebili Solo. Hervé Mbala Chief Mbala ba fête yango yo ebi. Ba fête yango yo. Et au salara bien que ça nous défendre toujours cause. Ba fanatique bazo comprendre son aïe awana. Ya dada. Ba proche ya patron na ngai sera commis benami qui les arabes droit ba ya dada. Ba Berado prince des Amunda. Ba Orligola. Ba Chirigola. Ba visa pona kisasawa. Ba Jiran Zamba. Ba Vasco Mabiala. Ba Blaise Polo. Au monde que tout ça tiré marcasse base solide tout ba mama to ya base solide to komana ndi to komana ba kombo zala na mutu na ndenge be miso be fo base solide tout ba se retrouver na ndenge ezala pour ba onde mbasimba ma solo na ndenge libanda wana vraiment donc base solide tout ça toujours soudé to tombolera bendele bobi ba faire ndenge ezokende mon boss nzo bengi na micho champion chanson manix 2 millions de vies ba mona yo aventure ba mona yo aventure na 24 donc nakolo banzio na 29 jours 2 millions de vies ezo sala makaka siko ozo matembe kota yo moni ke liona ba chez de love photo fongolang ma champagne quand des alara to fêter ngonano pour to fêter sous 4 millions kalatia so moni biso to betaka ba soma bongo to beta ba 1 million et quelques na Zazu na 3e doigt na papi kake liwa la foudre porte-monnaie mon niveau to kena bon donc base solide j'espère que vous comprendre on azoloba et ngana ngoloba mingi vérité na misanga impolité et ça musalo na salaka pas l'idée roza mukolo na ngaza lo papa na ngai donc son amitié na âge na ngaseke na ko taki bangunya na été fona koma mbinga lokola ye fona koma na âge na ye pona agresser na attaquer pesa musique congolaise tambula bongo faut ça donc on bien armé aux autres la minga lwa mindu ke sika oyo mona na te mona na ba défilé minene ya mboka ndenga nazali ndeza bo mon émission bo benga nga opianga raison ou comprendre nabi ke site digital mara fort ah oui nabi ke CR News vraiment et la mara fort ya mamu vraiment ba félicitations vraiment belé pour na site vraiment ba biso tout se retrouver les monsieur de kitoko caméra bien côté kata bongisa mambona vraiment awezate ça nga vraiment plaisir à tout caméraman so comme ça Jojo Kito Gauthier Okito donc ya za roi Jean Paul Gauthier ba kombo moro abinga ba kombo moza prophétique ah oui na sepel mingi. Merci beaucoup. To komi pala suka. To tiki bino vraiment na ba posa to yebike. To ando sara bino ka toujours ba biande ka CN News TV ya mo pepe asika. O ezo pesa batu bulu yeke bisika bazali ya na bosanité. Maman Odette depuis Antionville. Maman Odette depuis Antionville na bosanité. Donc il est comme ça là. Merci beaucoup. Na bosanité bébé Toa, papa na Archibald na place à Zan Algérie. Na bosani soute Rocky na kati à Londres Leeds. Place à Zali bambote mingi bisikaza. Na bosanité Vanessa ma copine ya musala vraiment bisika oza ba gros bisous. Aiger Kembo mon zalisi mon conseiller agence bisika oza ba gros bisous bisika oza vraiment la sepeli mingi papi nzola maison mon boss donc papa ya biso NTP Pro yo penza umela na yo po